Merci beaucoup na balandiba na EHP Media babi EHP Media de Mosala EHP Media ya papa Edo Amani EHP Media ya mama GH babi EHP Media ya mo vieux Didier manager na Paris EHP Media ya mo boss Zide Makolo na Paris EHP Media ya mo papa d'Alliance Mbambo na Paris EHP Media ya Elena Tanda motema ya die collègue na Paris EHP Media babi Gibi Kuki balobi na pesimbote na famille bi Kuki nyonso na Paris. Merci beaucoup. Awa tozali toujours na résidence ya Venabiso artiste Nabiso ya Nabiso pour les na kotika biso Dadi Kitambala. Toye awa par rapport makambo ezoleka awa mais malgré toya ki lobi na butu lelo bomo na élément ndenge elekaki famille eto déclarer ba comédie ba déclarer ba kondine ko na bango bien te de qu'on a bango a comme nini famille a comme si déranger moi si mais minga rolobezalité bolanda en image avec mon réalisateur caméraman Mika. Merci beaucoup. Lelo acteur c'est pour ça mais lelo ya ko bengana moi si ya Vedadi Kambala et ça ndengeni e papa senga pasi makasi pona moi si na kokango te kwa tayo moko 2 jours bakunti mobali vendredi lelo dimanche babwaki mosili banda na bana na biloko donc toyoka motema pasi tondimite loko eko salama na famille boye to boye te biso tona biso na famille pauvre mais modèle te qui pauvreté ngo pende bimi makasi donc balobi bien avant soki ndimi avant na bango balala na ndeko dadia mobile balala na ndeko dadia mwasi ye batie na katikati tango baote na katikati wana o nyonso komona a supporter lobi na tongo sima a expliquer bango donc lokola mwasi aboye loko wana ah te on est coutume ya ekolo nini vraiment est-ce que atakutu ba kongongo ekolo za pena bongo ah te e simba te donc mama lelo oyo le rotala matanga oya ndeko na biso pululu utaotika biso pe ya sonam utali matanga ya mama Mindondo utali na matanga ya Vedadi Kitambala o différence ngo ndengeni papa limbisanga bandeko nzambe pa dadi nanga ndo linga mingi pa dadi bakunya na seka $400 bazimbo babomi na poche moi sio bandeko so na compte bloqué. C'est la compte bloqué ta cosa. La famille balobi que cercueil on est à $3000. Tiens papa, aux aveugles, au monate. 400. Papa dernier minute to lo bake. Ba polo kana mabele mais pas dernier mi polo li na moke. Vraiment. $300 ezangi bango po ba mbomeye. Bango balobi que ba mbomake les mêmes. Tika na papa. Oh, bito ta ba voisin se remettre te. Donc to li anda pa dadi to landa pa dadi. Donc to lo ba bongo e bake. Te essaye so bien te parce que maman na bino bonolo ba bino ba fan bonolo ba comédien ba kundi papa Dadi Kitoko te siko bomoni ke ba comédien ba to baza bon problème te ça ki famille ne na problème papa nga la na ba comédien na liaka na ba comédien jamais na ko lo ba ke ba kundi malamu te eza famille na bango moko ba bimisi ki pauvreté na bango penza ke na vie na bango $100 ezala bango 0 yango na vie na ba famille de toza pe to lukata muta osima $500 parce que muta osima ta 500 mona mbongo na ba j'aime qui dans le muta osima ta 500 famille na bango zate ba trouvango normal voilà maman yo kolo bani na ba autorité ya mboka oyo ba misaki mbongo na ba parce que mbongo akunda dadi et uti même pas na famille maman Denise a pesaki $15,000 maman Olive Lemba yaki abino tu ba voisin bo monaki sikoyo famille ba zimbongo wana ba tiango na compte bloqué ba ko débloquer après 3 mois lelo 2 jours passés ba bengani mwasi ya Gisèle mwasi ya Dadi Kitambala Gisèle o ba honoraki na martyr o ba iniaki eni tumba na misu na biso nyoso mais lelo famille ba bengani okolo bani bino bata quartier papa biso de toza essaye biso passe pe essaye biso bien te tondimaki te ke loka boy ko salama pe totikala ta komona ngo te na famille moko te ke mowe ya kufi dans 2 jours ba bengana mwasi to mona ngo te donc ti dengi so to mona bo elekeli biso to ndima pete to mona kwa black donc neti nga penza na nde na zalaka na nga na bunda nanga donc nzambe na kosi te papa na nde na zalaka na nga na bunda nanga donc lo big say kaka ponde na zala ite pota na eka na yoki na oka de kanda bilo mazize neti mususu o ebimi wana ngam na bombi yango o muna onte ke normal te balobi ke bakabuli de compte biloko nyoso bakabuli papa ndi nyoso bapesi pa Zizel bapesi ma Zizel 5 ya semoun na
3 sacs ya loso na 2 sacs ya sucre yango wana oyo bapesi ye oyo bapesi yango wana. Merci beaucoup maman, mot de la fin. Ah papa esengaka pasi dana okoka te na nyonso ndenge eleka boye na miniti oyo bato oyo baotala biso namona quartier naana fan club adadi mais chose bizarre pour moi de lui ezala te take mwasi nga mpe na parent na mpe mwasi elo basali ye pene ezala te mwasi alela mobali na ye on va pêcher d'attendre la mbata pendant une semaine on va pêcher tenter après 2 jours au bengani mwasi na bana ata bino moko est-ce que makambu o eza normal ye nanu wana nanu ndeko dadi baye bisi Gisèle na ye yana dadi ya mobali balala na kata chambre oyo mowei ye nanu na suka ya mobali na suka ata Gisèle katikati eloko nini basala fi ya bato babi soki balali oyo komona ntongo yebisa bango dada tika 5 bana soki bangi baboma mwa mwasanga susu en plus totuni bango lobi weke dadi abebaki yala dadi mobali répondre biso nini soki dadi abebaki soki bango etali bino yala oyo mobali wana yebi identité te forme fo ya utika mboka po identité na yebi ete forme ne fo ya utika mboka bon eyabe ya désolé makambo mama Olive pardon bota na ka mwa mwasi oyo bandeko ba musiko za soso mwa mwasi po bana na 5 otsa bango wapi bana na 5 otsa bango wala libana bana na 5 pas un problème te mo ke yango ça parce que na problème tie ya mo bala bisi so boye dali akina basi biso tsa baso mi balenga yebi na ka oyo wa musuma na ba yeza te na ye enyanga yebi na ngata yebi ka Gisèle ngana yebi na ngata ba ni sobe ka makasi bendende ngana yebi na ngata ndisa makasi bendende ngana yebi ete mba ye muno ka famille ya yana nga lobi abi ka so na basi bale mbongo garanti wana so $1000 etikalaki fa ba tika moi ça fait 5 mois ala mobali na ye mbongo woza mbongo ba yer wana bako benga le kwa mbwate donc c'est comme ça qu'on le quoi boîté bon on va jouer qui matanga ba cotisation na 5 000 $, il va payer $15 000 batonne au cadre batia compte bloqué c'est bon ça bango ba ba un jour mon Olive bon on est au développement na 3 mois na 3 mois ndeni c'est ba famille c'est ba dada ku fêter ba ba Olive kala ba fina bango ba faut tite ba di ba 15 000 yamba c'est vous ba bon nga na ba bien te na mona quartier de na fan que badadi na lobby siko park de konanga moi si passe wana na lobby bonga pe na mère de la famille na bana so ba sali ngona sepelate so ba sali ngana ko sepelate a valeur oyo pesa ka vedadi kambala so ne ba kungi la vedadi ça qui on est ya mo yetingana ya fandi boy na za ki te maji vivant na no sa de sa footing na stade voilà na comme na stade na sali footing na 8h na monter ta loté yena ndoka ki sur place voilà au tembo toki ne kunako na mwana parce que c'est théâtre en Ndundo à Texas toki na ba on a poussé na tout bon tindeni ngai matanga so artiste za ndeni ero butu ba montaka butu na tongo boye ba uta mort ke ba ya tokuta de position bidanga likambo eza awa toze ya soki ba mbongo bafuta ba 3 stade moi to monter ezati na miss nanga ba police ba ye peso to tika na 20 minutes to bo bilo libanda nga distra la police stade ngai to sona mabe to sona be kada to sona ndi policier na ngabi papa isiko eskize ngai ba yo kale la pamba na bila policier na yo sa bongo dadi yo so fona na mikonga soki kinsuka muko yo kufa wala stade martyr na me police na bongo to sona mabe yana bis na te to se masumu ba kale nani ba kale la nga famille kindo bale bona ba zano kimi olanda bango te yolo bana yango balele kabe dadi a poli famille ba bénéficier mbonga dadi basali elote amdia mapepe akato to ba bandoto siko mama mwana dadi ali boso dati kitamba ye ndo kwa so tatale ka ndoka otimboka aloba ke famille mama bango
arrépondre le bongo. Quand tu me bâtis sur la côte bloquée, quand il y a autour de la couleur. Ah bah bien sûr moi si mon gars na compte donc boss parce que moi c'est ça qui bah oui na moi si bah na bon on c'était pas yo katé bah quand on garantir ça kuna moi garantir ça kuna ya ka ba recevoir ça partager le bonheur bah on fait famille donc il faut soit part si quoi il ça va garantir $1,000 par exemple sur $1,000 bah on va se porter bah se partage des billets si moi ça va essayer pour payer combien na $1,000 parce que tu vas partager au moins sur la base de 5 pour payer ça y est combien nem tu que c'est $1,000 on va payer $30 moi ça parle de ça le pango papa président Texas ah pas dire excusez papa de ta force d'estime est-ce que vous avez na banana dati ala fa mama ba ke fa mama na yi yango mambo papa bozo ya biso solution et ama be makasi te papa ka te ya mabe ngape na za mwasi te papa so basali nga na ko sepela te ya ko ndi basali ndeko na mwasi e ko ba ko sa ko pe pala nga ngape tem no sepela te on peut la lingi te merci papa. Voilà, merci chers amis. Comprenez donc on est là ici donc tuzaki awa na ouais papa makaya pa zawa papa makaya zawa papa makaya mutabenga biso tongwa yebe ayaki par hasard kotala bana alikaki passage alaki des passages akomi boye na kutiki bana bazate ninga tuni bana bakewa pe biseke bana bazali pas Delta Force tonga yeboye a comprendre que babengani Gisèle bapese ka de saka semoule donc ils a bon on a habité les ketchou tous ça na biso za ba question tuna papa maka parce que papa maka ya zawa et ça les passe ninga zaboye bon tant que yo comédien siko likambo ezo comme la bomona mandengene c'est na le bac de sangao et ça la bien té bon ça parole c'est que le but bo fibe ba image déjà et ça la gamme mon boss donc le but ga boye belé boya wana boko tatira boko OK merci voilà le but ozana mopono wana donc restez branchés donc rien à dire tozawa ya toana minuit na minute oyo minuit toye butu awa na minuit awa na mopono elenge ça esika pi dadi kitambala azali kovanda il y a de cela 2 jours Gisèle obomonaki ba honoraki na matanga babondelaki mpona ye na mwasi na bana babengani ye lelo na butu bapesaka 2 saka semoule na saka loso na munga donc pardon obima bapesa nini saki ya loso na saki ya semoule na bakiti ya pamba voilà esilika bongo nyonso bakie nango yaya so bino bana quartier sali bino ndeni semso pasi mingi mawa yaya est-ce que moi ça na famille te na oyo kolobela kaka lelo ka mobali akufi bakundi mobali pama ya poli kutu nanu te bobengana mwasi na ndako na ndenge nini na bana 5 poke na bana na wapi. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez confirmé que la famille va le dire que ala na seme ki na ye na mobile na seme ki ya moi mobile na ya moi si ye ba tena kaka c'est vous avez confirmé ça bina bongo ba bien ça bongo ko ba sabi kilekla na bango baye ba ceux qui aiment tabomi mobile. Voilà merci ba kondi 3 jours te bilamba ko ne ya mowende zaka nanu kutu te mutapolite biloko boye puis azokosa bana baza awa yazo bana baza kuna bakolala kuna or que faut que protéger nanu bana oya baza nanu ya mike ozo comprendre faut protéger bana ya mike ote bana ya mike bango baza bozi bana te bana baza wana ba pa français soki tembe bomodi babifunda na bango bakangi wana bana bango tozala bambongo te mais toi na besoin moko to mona ka bango tokoko tepa na biso tobeti tour tobeta tour te bazawa kutu te o non surtout na fwanda wa ngao na lingala bando bete masolo te balobi baza pas Delta collègue na biso mso comédie Delta Force ya ota mona libanda boya kufanda awa na sima to bandini tongo kutanela ya normal te papa makaya siko babengani mama Gisèle la famille a dit kitambala pour nani parce que toyebi ki dali tokunje ba norme te parce que mbongo eza bloqué na banque ba mbongo na compte bloqué ya bana
Maman bon na banque wani rien mais bana bakoko zala libanda boyete. Mutsoka kufi batikaka 1 mois. Ata ko lo lupango ba ko lupango supe batikaka batiki na mbongo pe bo fanda na bino problème ezate ti ekosi la bongo bokini. Ote yo kolala wate ba ya kokotela yo mbongo ni nango ba ya kokotela mbongo ni sera mabongo na ba. Siko makaya nde balobi ke balala na noko na bo wana nga na salaki te na zoka mpa bata quartier kuna na mopono ke balo bakisoka lala na nde kwa dadi moko na oya mwasi moko balala bambe basa nini ezalaka vraiment na biso ba Congo te na ebite ezalaka te na ebite mais ezalaka te pongo moko naza pa muntandu munde bango dadi pa za muntandu comprendre na R oyo tout ça déjà 0 R ba benga na mutu 0 R est-ce que ba 0 R tende balobaki la soki ba 16 ko benga na te mais ba biseke bima yo kende po aba ya kokotela yo ba kokotela ndeni Mon est un compte bloqué, bah débloqué après 3 mois. So ba benga ne poani. Pardon. Voilà, comprenez, Toza vraiment ba voisin bazawa. Moi si a dadi qui tambala obebi na maman ya Gisèle au pasteur a bondelela kié. O bana bana ba bébé ba oloba nini. Bana ba ebelo te bana lo ba oloba te. Franchement, maman, attaque bino bozawa. Maman, témoignage est très important parce que batuba imile qui ba artiste communautaire qui ba minimiser et bien qui tambala. Or famille na bazo ki mbongo ba tchana compte bloqué. Lelo ba bengani maman Gisèle donc tu connais dit 2 jours passés. Pourquoi ba bengani? Cause na idée vraiment mutuna appelé même pas. Il paraîtrait que Toyoki ke selon bango fallait Gisèle alala na seme ki nemi bale moko na mupandi mususu mokoto ya mwasi na ya mobali ya kota na katikati bon oyo ya komona akanga kaka motema lobelo côté a expliquer bango na tongo selon ndenge toyo tozala kite mais ndenge na yo keli yango na ebisi bino ye pa moni ke simba te makambo na moyen sala ngo zate ya préférer malamu kota keli na yeke a sala babilo ko mais maman etaki maman moboti na acte o salami soki zaki mwana obasale boye ngo solo ndenge na yo ka makambo ndenge ona pete nanu pe sala matin na ba kongo pe na zam kongo na yo ka nga ngo te ke balala soki semeke na sengi akomona makamni na komona makamini ya mona po alala na bango sika moko e simba te malamu kuta bima na ye ke alala na bango mais lelo balobi ke ba artiste comédien nde batu ba bandonaki matanga ya Dadi Kitambala or esa famille bango monde ba bandona matanga ya monde ko na bango pour ba bénéficier na mbongo wana tikali siko bénéficier na mbongo na batika ba zoaki bon bana oyo batiki bango pa ya nani bana oyo ye Gisèle azali pauvre femme arsala nini asane bandeli oya ko boko na bano ti ba koma na ba université ba étude na bango kolia na bango vie na bango ba Gisèle azana mbongo boko la bango te net ba pesa ba mbongo fallait ba kunda mo ndenge ba pesa la ba mbongo oya kotikala soki bango ba kozwa so ba moni ke moi satikala pa na bango sava so ba moni ke to libérer kene na pa na bino kene continuer vie na yo mbongo yango to kaboli oboko la bana yo za malamu mais sikoyo o bango ba sala ezala kata vraiment. Voilà maman, question monsieur Zali, yo buta ba voisine, tu as pas président Delta Force. Est-ce que maman Gisèle ne ba bimisi na biloko na yeto yemora parce que na ucho le kana venir grand frère ya Dadi auta kimbanda ka papa na so Franklin. Abi que Gisèle yemoko nde abimi na biloko na est-ce ba bimisi yeto yemoko na mikimeli na katanda ko. Wana vraiment na yebite. Ne ayebo ayina biloko ne to ayeka yemoko. Ayana biloko na biloko neza na kati kuna na biloko na bana donc ye abengani mama Gisèle po atika na ndako to ndenge nini to soko yeba te bon si siko babi ke ba uti kuna ba moni ke bango mibale leki na kulutu mwasi na mbali baza kuna ba pelisi bougie na ndako alors ndako ezana eloko moko te mama Gisèle na bana babimi bazali awe pa ya Delta siko. Voilà maman, question monsieur parce que maman Gisèle aza moi si oyo ba honorer parce que eni tumbakutu ba boaki saki wana biso stoyebi na matanga tomoni pasteur apriaki Gisèle na bana apriaki enité mais lelo famille ya Dadi muto ba privilège en fait ba privilégia qui le ba boaki c'est libanda siko bokolo ba nini bino bata quartier na comprendre question bien na lobi boye lelo oyo
tomonaki na martyre mutu asangisaki bana eza mama Gisèle oyo bavandisaki na bana tout pasteur a prier oyo bahonoraki enoki bahonore eni mais lelo famille dadi babengani Gisèle oyo bango bahonoraki na miso na biso so bino bokoloba ni mbongo batiaki na compte bloqué ke bakodébloqué yango après 3 mois oyo dadi kitamba lelo akundami même pas na valeur so lelo babengani ata bino bana quartier bozoloba nini namoni premièrement namoni ti bazali pe na bolingo ndeko na bango te po so bazali na bolingo ndeko na bango tellement bapesaki bango mbongo bazwi mbongo ya bien mbongo na bazwi bakoki kokunda ndeko na bango na honneur bahonore ye oyo ekotikala nsima yango nde bakoyeba kosala oyo bakoki kosala mais bango basaleli yango te bakundi ye nano déjà bien te sikoyo il paraîtrait kotrouve bamboma ye te est-ce que ezalaka kasi les mêmes jours est-ce que bamboma les mêmes jours ekosimba te esimba te bambomaka mutu nano makili eza nano moto na nzoto alende bambome ye sikoyo asali soki combien de jours kuna bongo bakambome esimba te de deux bahonore ye na miso ya bato wana ezali mpona kotrompe vigilance ya bato baza kotrompe vigilance bato bamonake wi balingi ye mais na kuku ezalaki ndenge wana te bon sikoyo bahonore kuna komi na kati ya ndako nde sikoyo ole bosala oyo bokontinue kaka na ambiance ndenge bozalaki na yango banda mokolo akufaki so bazali na posa na ye te fale babimisa ye banda mokolo akufaki bogarde ye bobandaki kozela mbongo baya kotikela bino mbongo mpo boyebaki kozwa mbongo mpa ya bato bamodele na modele bakoya kozwa mbongo bozwi bambongo na bino sikoyo bomonike ekoki lokola bakundi ye makambo se ekoki toza na biso tokoki na biso kobimisa ye tokoki na biso kobimisa ye akende na ye bon oyo balingi basala ye wana lokola moni ye kosimba te de préférence nakende nanga ke basala nga bacérémonie cérémonie oyo bakosala eloko nini bakotia ye na nzoto biso toyebi te bango moko bayebi so eloko nini balingi basala ye donc okoloba nini mpona bakonzi ya mboka baotala biso Merci beaucoup. Voilà, comprenez, on est là donc awa esika oyo maman Nabiso Gisèle botala biloko babengane maman Gisèle yango oyo ta biloko babimiseli yango na ndako wapi yango botala biloko bapesi biloko bapesi yango oyo botala récompense ne ya libala ba cantine na ba sac à sous ma trop président d'état fort sika fait ton loba parce que bana pote ba fingi bino ba artiste makasi voilà yango président Alexis Maramunyo soyo mama merci président merci beaucoup bouti kolanda bino moko par rapport et ça la passe et ça li passe peso continuer ko ça la passe na bande ko na biso na ba famille oyo tozobota manango balobi mbongo soki bapesi mbongo po bakunda matanga ya mowei eza pona matanga eza te pona batango compte bloqué lelo bino oyo bokomi ko déranger moi si ande ko na biso dadi kitambala eza dita quoi eza eloko mosusu te likambo ya mbongo bana ebele oyo aza na bango 5 c'est beaucoup bino susi na bino uti ezala kutu bopesa mwasi wana mbongo wana azala na yango po ayeba na kodebrier po ede bana wana batanga malamu eleka bien mais batu tozalaki na bango basali ba comparaison par rapport ya obsèque ya ve na biso dadi bakundi ndeko na biso dadi lokola mwana muke bauti kombombe dadi même jour ebembe ezobima tala bakombele ndenge balobi baregrete makasi ezalaka te toyebi so moto akufi lelo après 2 jours bakenda kombome mais bino mokolo ebembe ezokobima boke kombome dadi bozonga boye bilamba mokuse bakende boye toyebi te eza nini en plus ebembe ekobima lere nini 16h tokende 17h tokokoma na martyr après po 18h po ani négligence ya boye mama Olive bapesi bambongo na bango Maman Denise bapesi bambongo na bango ba vice gouverneur ya banga moyo bapesi bambongo na bapesi ba contribution na bango bana poto ebele bapesi ba contribution na bango papa Dana Simbamba atindaki contribution na ye papa Edo Amani atindaki contribution na ye mama GH atindaki contribution na ye contribution ya ki biso EHP Media toyaki tosali
Merci beaucoup coup de chapeau na Apelco babi Apelco nde makambunde. Merci beaucoup. Bouti kolanda nyo se koleka mais mingi rolobezalité na pesi mbote na papa Edo Aman na pesi mbote na maman GH na pesi mbote na mon vieux Didé manager na Paris na bosanité balobi regani pa munda ya na Paris balobi Paris nde makambo regani pa munda ya na Paris. Merci beaucoup na pesi susumbote na mon vieux die koleka motema Elena Tanda na bosanité Gibikuki na bosanité mon papa Benjamin Bikuki balobi Peko Bikuki Gibi Kuki. Merci beaucoup, Minga Rolobezalité. Merci beaucoup, Tokutani Malasima. Bye.